Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda émission na biso ya radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino mpona likambo oyo etali le grand mopao Koffi Olomide, moto oyo asala ete po ete idéologie ekota na ba musique ya biso na kati ya Congo, moto oyo moderniza musique ya biso na kati ya Congo, moto oyo azongisa ba mabala oyo esilaki kokufa na kati na musique na ye pe na kati na ba congolais, pe moto oyo asala ete bato ebele lelo banda kolanda lokolo na ye pe soko otali miziki ya bato mingi na Congo lelo oyo bakomi koganga oyo bakomi kosala makelele lokola baperroquet okomona kaka ete batembre ya Koffi Olomide ezali na kati na miziki na bango po ete soki totali bamizisien mingi oyo lelo bazali koganga soki tolongoli apart bana wenge lokola ba Jibe Mpiana ba Werason lokola bango bayaka deja na caché na bango oyo bazwaka a partir ya Victoria Eleison oyo bato nyonso bayebi. Mais Koffi ayaka na caché na ye, caché ya Koffi tango ayaka nango ba sérieux abimisi ba Mulerengo ba oyo ayembelaki bana na famille moleka banzembo yembaki wana bato boyebi ya kalakala. Asalaka penza balbum ya kitoko pe ayelaka biso ba système ya musique moko oyo ke ba congolais toyaki kolamuka toyei komona ete Koffi penza memeli biso ba système ya musique moko na kati ya Congo pe bato mingi balamukaki. Mais lelo soki totali malamu ba musicien ebele oyo bazali kosala makelele oyo bamesana kaka Koffi koloba n'importe quoi, mais tozali komona batembre ya Koffi ezali ebele na kati ya miziki na bango. Soki totali malamu le grand mopao na kati na batembre na ye ya miziki na ye aye na babiloko ebele na kati na miziki na biso ya Congo. Mais bato ebele basalaka neti baignore yango. Okomona moto mosusu azali kofinga Koffi Olomide, mais soki olandeli malamu oteli penza rythme ya miziki na ye oza komona kaka ke azali kokende kaka na batembre ya miziki ya Koffi Olomide, azali koluka kaka kokende kaka na meme nzela. Alors wana soki totali malamu bango moko bazali kolakisa kaka ete le grand mopao akotikala kaka mopao po ete soki totali malamu ezala meme ba modele ya baclip oyo Koffi Olomide asalaka okomona bamusicien wana bazali kolanda kaka batembre wana kaka mpona kolakisa ete le grand mopao azali kaka le grand mopao wana ezalaki po totalisa bino ete ndenge nini
le grand mopao akotikala kaka le grand mopao mpe azali star monene ya Congo po ete bato mingi bazali kosala neti baignore yango mais Koffi Olomide a confirmé. Sikoyo tozali kokota nano na kati ya sujet moko oyo tomowindi komona biso nyonso. Bandeko babolingo tokomi komona ete na Kinshasa wana ezali pe bato mosusu bakomi kobela maladi ya moto to bato mosusu bazali na bamaboma mais tozali komona bango kaka lokola bato normal mais nzokande baproblème esi elekeli bato. Mpona nini nalobi boye ngai mama Rosalie? Nalobi bongo pamba te bandeko babolingo. Touti komona na babilili mwana mobali moko na mikro na ye ya mwindu lokola corbière. Aza kotambola na yango na babalabala mpona kotunaka bato. Batindi Interpol na Congo po ete baya kozwa Koffi. Sikoyo bato ifo basinye bapétition. Bino bomoni ndenge nini? Bandeko babolingo. Eske wana ezali likambo mpenza ya kozwa mikro mpona kotambolaka na balabala kotunaka bato? Wana ezali makambo ya vie privé ya Koffi ye moko etali ye moko? Parce que soki totali bien na makambo yango mpe ya Koffi Olomide, bino bozali na kati na likambo moko bokokoloba te oyo ntango mosusu juge azali na dossier wana abakisa yango na kati ya makambo ya Koffi. Soki Koffi Olomide azali na problème na justice mais ezali ya bino te bolinga kokoma koagrave situation yango. Ezalaki kaka ndenge moko mpe na Wazekwa. Wazekwa azalaki na problème awa boagrave lelo Wazekwa wana bapesi ye sursis. Ye wana azali na poto te atikali te. Tina ndenge bino moko bouti komona ete ndenge avandi awa mpe likambo na moto te azali na ye calme. Mais ndenge nini lelo oyo bino bokomi kaka kosalanga bapropagande mpo bolingi ete bamusicien yango ya congolais nyonso tu bakangakanga bango. Kaka mpe eloko bozali kobosana bamusicien wana bango mpe moto batombola bachaîne na bino. Lelo soki bozali kobeta tolo chaîne na biso boye kombo boye site ya internet na chaîne na biso kombo boye. Lelo soki bokoma boyebana grâce ya bamusicien wana boyebisa biso bino bokanisi chaîne nini ya télévision ya bakongolaise oyo ya bakongolais awa na poto oyo soki elobeli likambo ya Koffi te ekoki kozwa lupemba. Parce que bino nyonso tu wana bozwa lupemba na kombo ya Koffi Olomide mpe kombo ya quartier latin. Alors toyei komona ete on dirait na bino na bachaîne wana on dirait bato mosusu babombani na nsima na bino mpona koyebisa bino ete boloba information boye bosala boye. Bandeko ngai namonaki mwana mwasi oyo bazali koloba ete mwana mwasi oyo afundaki soki Koffi Olomide ake abwaki ngunda alobi ete Koffi Olomide aviolaki ye. Bandeko mokolo ngai balakisaki ngai mwana mwasi wana na France. Bandeko na wana mpenza ntango kaka natali ye forme na ye ozomona kaka ete nzoto na biso ya basi esi ekembakala. Mpe nazali kokamwa ndenge nini bafrançais bazali koloba ete mwana mwasi oyo azalaki viole mpe bazali koloba ete azalaki mineur Koffi aviole mais ezali likambo ya kokamwa. Iyo kanisi mwana mwasi oyo deja sa zwi likanisi na vi na ye akei kokota deja makambo ya miziki kobinaka liboso ya bato nde bokoloba ete mwana mwasi oyo azalaki vierge mpe bokoloba ete mwana mwasi oyo azalaki mineur mpe tala botika kodistraire bato. Bino bokanisi tala tokomelela moto moko mbondo te. Bino bokanisi ba leader nyonso tu ya ba orchestre na ndenge bomonaka ezala ba Félix Wazekwa ezala banani. Bino bokanisi ete ntango badanseuse na bango babinaka mwa liso elekaka kuna te bapupolaka pete na ndenge ya kobombana. Botika babiloko pamba bolingi tala yango tozoloba ete mboka na biso ezali kokende liboso te po ete tolingi koevolue te tolingi kosala makolo basujet mosusu oyo ezokomona na kaka bozoba na bozoba
ezali pasi mpe mawa po ete soki tozali na basuje moko ya malamu bokomona ete mboka na biso ekokende liboso. Papa Roger napesi yo maloba